Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Richard Lamignon, je t'aime. Grâce à Ebisa Baroque, Naïba Mbo, nous avons été Christian DMC. Pourquoi pas tant grâce à Ebisa Raye, que Naïba Mbo. Tant à Ebisa Bango, Abimisa Rango, pourquoi? Parce que Magali Congolo a une page. La page à Magali Congolo, à Chrétien à tout moment. Pourquoi pas? Depuis grâce à Ebisa Raye, mariage grâce à l'équipe en 2021. Depuis grâce à Ebisa Raye, que Naïba Mbo. Ngana Magali Congolo, tu as baningate. À Chrétien à tout moment, on a répondu à qui était. Pourquoi pas le Baran? Pourquoi Zélita en grâce à Bébani Namour à quoi le Bango Lilo? Et ça, vous allez lâche. Si on a place dans un ça, grâce, on m'a dit. Non, et les carbons va faire pipi. Soit ça, vous comprenez pas ça. Et les carbons fait la marche à bon côté. Grâce aux personnes comme Nanga, tout n'a pas moment wana. Cause la tête on va Bébani, tout si quoi parce que nous sommes la grâce émission. Après, Néné, alors qui combat Néné et Bélé, si fait que le Wolbert combat Néné. Mais ngana marchera bon côté. Ngana va jouer na besoin ngaité na marchera bon côté parce que et ça lui presque 2 ans. Boké pe koyé bisanga na moment wana. Soko lo baka na moment wana, akali ko na chrétien, il fa bi bisanga na moment wana. Pour ni fa kazi attendre lelo, mu abeba ni na grâce po yo yebisanga. Na koyé bisabino ngo mais étal ngaté. De Shanghai, depuis la Iba Dongo Dongo à Tamisili et Bungi, Ndengeni na Wangan. Ndengeni na Wangan. Nakwa bato qu'on a dit à la misilité. Na Wangan Deng. Parce que quand on a Kangingo, donc, à faire grâce témoin. Moi en tout cas, dans qui va voice. Na Rosela, yo, on les a qu'à entrer. Tozela yo, na petit déjeuner, na souper, nyon so Tozela yo. Mais, bon, salir comme la belle vie trop. Mais au côté de la belle vie, supposons, moi, mon lopo, grâce, les kinanga, j'étais très contente, il y a la grâce, aïe bien. Parce que grâce à la grâce, il y a parce que grâce à ça, les kinanga, aïe pour lukanga, nanda pas nanga, il y a néné, nazo bala. En tout cas, on ne pas qui parce que Bilon Moussou aime Smouta Salaka, parce qu'on s'est cascadé, on a moyen de vivre. Et là, on grâce à Yébissakanga. Et on s'est soutenir rien à mariage à grâce. On a monté ma peine dans le roi mariage à béni dans la bisoto féli. Yébissakanga, il ne peut pas envoyer billet, vous m'avez tous les cas le roi Yaya. Yébissakanga, ah, y'a néné. Ceux qui n'ont pas de tonton, oh, depuis Kala, mais vous avez belé na sala na mokili, mais na sala kamote. En tout cas, il me soutient. Maman Moussou dans un sala. Et ça qui a pour 50 francs, pour 100 francs. Vraiment, dans un rason à côté, parce que je suis heureuse. Et puis, Azo Soumanga, Azo n'a pas de responsabilité. Il y a qu'au foot en dame. Donc, c'est tracas à aller sous-souter. Si on a place à Congo, Ngaïaya, non, c'est platé, non, c'est platé. Grâce à considérable parce que ayara ko lukanga po ayara ko pesa invitation te ayara no ko annoncer nga ke azobala na moni bino bo salir belle vie trop moi mulopo na bengi yo oyambité na ba no sala publicité ma foot un peu dans na zoembo mais ils vont empêcher nga tena une vérité na bengi yo oyambité article yo message pelikambo na loba no déjà plus de 4 fois 5 fois. Aux marraines ma bé. Aux marraines ma bé.
oza marraine mabe oza songi et nyonso faute ya grâce parce que totalaka mabala te onvieka libanga oyo olata ndenge moko baokanga bafoto ya mwana grâce etindaki ozwa mwa mulopo comme marraine na nini oyo ozoyaki mwa mulopo marraine na bafoto parce que ovandisi na bango te oyebi nde couple na bango ezalaka te réseaux sociaux bato balakisaka biso ka bien dans les matumo na yaba na funa grâce erreur na liboso na mariage na yo kozwa mwa mulopo comme marraine na yo erreur ya mibale okopia mariage ya biscuit de mère du début à la fin ya ye esala 3 mois ya yo pe esali 3 mois olata le roi biscuit de mère olata sa mobile le roi biscuit de mère bosala mama so roi biscuit de mère libala ekufi le roi biscuit de mère ye pe ekufa le roi donc libala biscuit de mère ekufi ya yo pe ekufi tout ça makambo naturellement oko sepane lo moto asali eloko bien mais ko copier moto à 100% te o copier na mpoka ya libala biscuit de mère oye na ngona libala no parce que pas du aurait posé au hasard ce qu'on voit qui va encadrer bien malgré lui lever la plante parce que naïvité mais grâce tenait na libala na après ça qu'elle n'a pas d'intérêt à poto mais on a naïvi grâce elle tenait na mariage naïe namoni bandeko bosali be monsieur Pelé Karine camarade nanga na lobe jour wana cause la té grâce à son selo ascenseur na bolamo yo salai bolamo sala grâce peut-être si ezonga ozwa ba inconi ba mema na poto oyebite bolamo nini oyo sala kezongi selo yango wana ozwa ba inconi bazolo bandako oyebite ezona bolamo nini koto nini olonaki oyo ezongi selo wana na réputation na mamu nyonso ozwa mobalo alinga yo abali yo donc pour nga na yebisa en privé inutile ko betra ki na sala grâce bu so likambo yeto okoloba une fois et puis on passe en plus ba jugeara parenté maman nyonso na mokili aza maman nyonso aza na même valeur même dimension parce qu'elle a parent ndenge moko esalaka nga na yo pasi soki bato bazofinga maman Charlotte oyo aza mama nga na yo ndenge moko mpe eza mabe ofinga mama na grâce parce que aza parent bajugeaka parenté bajugeaka parenté mama Simplice aza mama biso nyonso tanga ndeti nga mama biso azalaki nobomba mabe nanga te basentanga mama biso mutapanzanga sango nzela donc elakisi que mama nyonso aza mama à tout moment kobandelaka mama na bango eza bien te nde tosepelaka te bato baloba na maman Charlotte mama grâce mpe topesa ye lokumu na ye wana yaki mama topesa ye lokumu respect wana togardele yango mabe na malamu togardele ye respect na ye aza parent ya mokie azalaka te nanga no lelo toza baparent imaginez bacamarade moko ya Stéphane moto ya Henrietta un jour babebani esali po nga na kotelaka mwana peut-être bakoma ofinga biso tokosepela te nde toza boye toyamba ya mike te tomikosaka mpona kola na bodi toyamba bamama surtout nga suna monene bamamu donc so problème eza ya grâce alors bandongo na privé 1001 fois ça l'effort ya okota mama simplicité pour aza parent bajuge parent te surtout pas na miso ya bato bajugera parent te na mabe na malamu bajugera parent te na miso ya bato mpe te sinon tobandeli toye lisusu Magali Kongolo da na ebisi yo naoki Magali Kongolo lobi grâce alobaka ke na yibaka $300 na bongo ya supe ya coutumier na mariage ne na ebisaka fifi mais leke tu kolekisi yango na émission na ebisaki yango mpe lobi nga na kosangana na nga na mutu te mpona koatake grâce ntango nasalelaki grâce live natunaki mutu te nga moko nalobelaki grâce
Déjà, ce qui est vrai, on a bon grâce à Chenetité. Conscience n'a yebi. Na yeba tangu grâce à cette émission, na leke chukaka. Après, ma camarade qui m'a dit que grâce à cette émission, parce qu'elle va être dans la position de faiblesse. Bah, te belé pour un bon magasin qui est né à Silia, sous le poisson, le bâté, or ça, sur le côté, nous n'avons pas te belé, bah, c'est un maram. Non, je justifie à péter. Fivette, à Ebisara Nango, dans un côté, la grâce n'est pas quand même haute. Grâce à l'objet, dans son a toute la grâce, dans combien la grâce. Grâce à Seigneur, il y a dans le bas bon côté. Quand on a soumis la grâce, je ne sais pas qui est. Bah, tu vas à Kinshasa, vous avez dit qu'il a été rabijou à Kinshasa. Naï, dans la grâce, il sent qu'il y a un bon côté. Et puis, na monité Matali Congolo, héros, na rosiliate. Oh, grâce à Yebisa Yo, à Yebisi Fifi à Yebisi yo fin à non à chaque jour, chrétien à chaque jour, mais on l'a pas non beauté. Oui, on l'a monté besoin de la grâce. Donc, je m'en fous éperdument. Côté wana c'est bon. Ngana za bon côté, to sangana te, to sa équité, to soigner sa grâce ensemble. Jamais non ça en côté. Non, bandela. Fivette, na moni au salé mission lobby, kaka parle les questions. Les questions direct. Au salé mission, au lobby néné ya. Ce qui coûte au baraté. Bevi a sa grâce que yo linga ko escroquer mon bali na ye. Ya nandimi ke na escroquer mais botika po bambela na makambo. Oh na sali boloba, oh na salite. Na bi ke na succès. Na bi ke souci na bino nyonso. Ezana baluke la pe bevi. Nga la mitunika Fivette. Oyebisa nga pe déjà likambo. Nazara pe ka kokote la grâce basera mambali balane elinda. Oyebisa nga kutu, yoso kote la grâce grâce kutu. Akenda ko mo pa bevi, bevi nga pe so ko mo ya $100 ya wapi nga na bevi. To koma ni vota ya copie ya ata $500 te. Bevi asom ata ko la te no la so blo na nge tuli. Na ko kende ko kinela mona ko asom baso na besoin bon. O ba madame so maka ko luka ba to ko pesa. Asomba blom sous sa colère te ta na somba ça na savon pour até kana na nyonso oyebisa mango Fivette comme ça que nene a soki kuto yeba ka tata mo ba soki oyeba ka ça le roi ozo apprendre ngango na life ozo apprendre ngango te parce que ça likambo déjà oyebisa nga en privé mais nga na mema maraté j'espère que bino nyonso webi comportement nga na commet la belle même si il paraît oui, c'est grâce que nous avons tout ça qui compte, qui paye $10,000. Il faut que $30,000. Ce qu'on a pas compte, on te prend à tout le monde ça va compte à miner, n'est-ce pas qu'à y miner. Ce qui peut compte à 100,000 ou 10,000. N'est-ce pas que bino tout la n'est-ce pas que bino. Belle ça ah nani. Au compte pour tout nanga, faut tout ça qui compte à moi. Et là qu'on a notre salité, balobi et puis il tourne la ngam. Bolobi, na mona l'émission lobi, essaye de lire mon télé, mon bal la belle là, y a moi na kuta naka escroquer. To respecter Mikolo. To respecter Mikolo, nga belle vie adopter nga penza le roi lekini. Sincèrement au nom de Dieu, belle vie alinga même pas na ça l'émission na côté télé. Alinga même pas. Alinga té. Fivette ndeti yo to ke siko na moko ndeti yo obaluke la belle à saloni pour apparemment grâce mutaninga ki bato nyonso ba longa pembe na belle vie moi mulopo yaka na ba audio likambo sila entre moi mulopo orobimisa ozana marraine moya moterma bepe songiso na conseil boso pour regarder la conseil de membre émission bo déjà après na mbongo na sale promotion ma foot avant-hier mais dans on ba kaka de vérité. Glody Chitala. Nalobi Fivette. Fivette, Malika, Moura. Bino misato Bino moko. Ba voice César na YouTube. Boti kokosa. Grâce à sa méchante fille, à sa moi ma bébé, bino pe boza mi tema ma bé. Malika na Odia. Odia bimisa ba voice. Nde ba dosa complot banda ko avant grâce à bala nde ba loba ke libala ne ko kufa le rachou alo baraté na moni le rachou oye
que panzo alingaka pourquoi tant panzo alingaka yo oyebisaka grâce te soki ogardaka yango déjà eloko nini motive yo lelo oyo obimisango après bato baloba o nene ya baluki akoteli grâce na côté grâce nga asaka analyse normale nga nazali ezaka ya mutu te ka nde ezaka ya musicien moko te si na théâtre mutu nanga belle vie mais nayaka mpo okotela style nga azala te o foka nazala kaka nazala nga asaka nde analyse normale nga asaka analyse normale nga azaka mutu aparti pli te nga soki tobi osangana nanga tosa ekiri nakobebisa na kobosana nani bavoy César so bolingi lelo na oya nango na live on osala na journée Carmen Odia na Malika babebanela nini mpo na libala grâce tant Carmen Odia no bango bavoy César babokosa bato te bato babosani eloko te avant grâce à bala na ki vantara grâce bolo bani libala ne kokufa botokosala nyonso po libala ne ba complot nyonso bozo sala la grâce avant kuta bala man qui quelque part a raison et qui dit que peut vous détruire libala grâce à 40%. Donc on dit que quand vous savez quoi tenir bino nyonso boza mabe grâce azara leader na bino bo wanga na te bo ya te azara leader na bino par complexe ya bino moko parce que otaki pa Karim azaki leader na bino mutako wanga nango azate mutako wanga nango azate donc bolingi et comme siko na lobby ceux qui belle vie abimaka na grâce et là il y a bino nini en quoi ça vous choque grâce ndeko na bino te grâce leki na bino te belle vie pe ndeko na bino te leki na bino te boyina belle vie boyina belle vie boyina belle vie manya Malika za mosa libala bima na marambo oyebi na vie belle vie aza parfaite mais na vie quel que soit likambo to pezaka malamu na mabe otiango na balance otali muto o peze malamu na ena mabe soki mabe leki o attaquer soki malamu leki o déposer bino bofutaka belle vie monnaie de singe boloba te ke belle vie aza mutu atinda ta fingele mutu parce que à l'époque wana ba guerre ya belle vie na si les aki non te parce que wa belle vie na si la bazaki non kosola bazaki bien mura na kana ko lokuta na likambo à tout moment oyebi na kana ko lokuta to la vérité mura ngane ne ana tuna yo mura po ani no sili okoma ko finga belle vie parce que na comprenate au moins le robino bosala mouvement de masse en fait babakou bazaka très chaud bazaka na mouvement bakota kana babakou balora ba chinois Karim balora ba warrior bazaka penza motivé na likambo mams na bango et puis youtubeurs attaque intérêt na ye koto akokotisa ba view eza mabete boko mabato ya mams mais eza mabe koluka konuire mutu moko na balokuta mura na oki na audio bimisi abokende bacho na page mo bolobi ke belda silikela yo pona yo okotelaka mams po de mère azo fingaye mura tango fongola la obaki opema so pe pendant 2 jours bongo roya tango fongola téléphone na kolinga ngana to sa direct na téléphone ya reçoit na te ya malembe to yamba na to tuna na ba question mais mura za lokuta yo yebisanga ke olingaka lisusu mamba belle vite parce que nene botai asaka émission moko boye abeta lisolo ya mbonga billet ngako voyager la série moko boye mbonga billet belle va bâtisser la rao mais mura na tuna opé qu'est-ce qui prouve que oh belle vie mutai bise nene botai parce que yo otambola kana Rémi 24 heures à 24 heures Rémi asa pire belle vie yo mopé yo na Rémi boza ba fille bokanga mon côté bolo ba ma nyonso soko sepelite muto aza sœur na yo muto azane na prompte oki balobi likambo moko boke likambo bebimi so po ani to tuna ye parce que nga bobimisi la makambo ke belo lobi na lenga na stocké mobile na sur $100,000 sur $30,000 est-ce que na ko finir na réseaux sociaux et ma conscience nga bi ke ngai na belle vina mobile to sala copité o mena komela ye e komela madame
nayoki grâce à lobi boye. Nabiso pourquoi pas autour qui pour ekoki pe kozala ke Rémi Moutalobi pour le Moutalema ki okuna ezaki Rémi pour kobeta li solo pe tamboli Rémi na part na yo pe tonga monoko parce que lelo batu nyonso babaluke la bevi eza mutu mabe mania Rémi mania za leki ya belvi mania ye mo ayebisa nga na ebate ke mania za ko sa théâtre pa papé lombe bona fiança ya mania ngam na mema mobali ya mania pa belvi alingaka sala mobali ya mania eloko mania sinika parce que banyaba bimisa mobali lokola irresponsable et c'est pas ça mobali ya mania za irresponsabilité c'est un homme très intelligent très respectueux. Quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment très bien éduqué. Alors moi, mon père, mon garçon, Azapenda éduqué. Ngam na mon bala mania, Azara na bag na ye, ami sombi la bag na ye, to ba kisarate. Mon bala mania, ami sombi la bag na ye. Azako luka ndenge nini ya kosala mwasi na surprise ya demande à mariage. Lokola malika bisanga ke Belvi aza sœur na ye. Ngama mama bala mania pa Belvi. Belvi aluka ki asala pele ki na emanya plaisir ya munene. Koto basaka surprise à mania, ezaka kotonga na zoka contrat ya sa publicité. La quinoise sur la quinoise na 7e rue. Na 7e rue, to 8e rue sur 5e rue. Na limité on a côté église ya pasteur avec un piano. Un homme au milieu, n'a pas de la moutouté. Mon bas man, Belvi, a eu Sylvia sa décoration, sa surprise à l'équipe. Tant que voix c'est limi, man ya zotongam, Belvi. C'est normal que Belvi soit déçu. C'est normal que soit déçu. Parce que pas Mania, pas Belvi, Mania sa chroniqueuse. Pas Belvi, Mania za youtubeuse. Pas Belvi, Mania za leki. Parce que Mania ye moko aloba nanga. Tant azaka na groupe Simba, azaka kotambola na ba Belvi, na ba Aziza, na ba Marina. Donc Belvi a reçu Mania youtubeuse. C'est normal que moni leki na ye, atongi ye, et choqué ye. Rémi na polo na yo oye okiti si mobile ya Mania. Mania, soko za muta ko silike la Rémi. Soko za muta ko silika. To bakate parce que ne ngaba mlikama na ba poza registre ne tsaba to beba inanga pour za camarade Karine na sens so za so ina Karine na ko ina nini ate nini asali nini. Donc kovo tonga munoko mais moura comment na bakouk na facilité même si bato bazara motiver tout ça là mais ko bimisa mutundo quitter. Parce que même dans la famille, tu as rappelé une incompréhension. Donc, les gens qui disent que moi, je suis en train de faire rembourser la ratin. Quand on y a un vendre, on va mes angatés. Moi, mes attentes, moi, il y a un qui et le rembourse les angatés. Il y a un dossier de l'émission, on attend, on me dit pourquoi. Non, nous allons clair. Dans les mines, il y a un mouvement. Famille libota bazaka ba bata mouvement te. Famille libota bazaka bata kimia. Vous avez clair. Zamo ba libura. Ngana bio zaka fort, mais na kamweka okoki ko lobela grâce na Kinshasa te oselo voyager. Parce que vous êtes incapable de lobela grâce. Les lobos banda nako bimisa ato bimisi moi mulopo nazo zela yo penza parce que nyonso o eza yo e banda ki boni
Yo marraine. Mouta simbi sur téléphone na ye. Intention. Mouta simbi sur téléphone na ye. Message écouté. Intention. Yako kota na kata message na ye. Oba notala ba conversation ezaki. Et puis nga likamwa na nzimate. Parce que nga na yebi grâce. Grâce na téléphone azarata na 5 codes. Kota photo code, kota message code. Moi moulopo, yako lo badikabo parce que zara lo kuta. Ba voice mo oyo yo kakati o transférer. O beteli malika. Ezaki ba voice ni. Donc ozo garder ngo. Ozo garder ngo donc yaka koloba. Oza songi. Osunga pe Grastin. Y'a comme ça va voir isango. Qui papa et maman belle vie, elles ont confirmé les cambo ici là. Les cambo ici là. Mais ngaïe, tant que ça va message ne baba live ne bino. Bon on a la grâce. Bon bimi ça comme on a. Bon on a lobé la grâce. Christa Kambay. Adana c'est bon songi Christa Kambay. Nanene hein, on a lobé la grâce. Et on sait nganga tena sana na fivette na moura grâce à ça na mabe mais bino ba ninga na ye bo participer na ko bemba na grâce na nanyo na mobile na ye bino ba ninga na ye ekiri nzika bo za na 60% ya divorce ya grâce na mobile na ye osungaite ba voice ezali makambo eza bo bo ba sainteté. Bon, ma sainteté. Bon, ça ma sainteté. Grâce à ça, mon amabé, c'est une mauvaise fille. Oui, il n'a pas besoin de m'amabé. En plus, ça m'a mis le beau sale. Bon, tu as beau tchanga. Bon, quand tu s'en as été, n'a beau. Grâce Numbi, maman Nyongo. N'a débloqué au Awa. Ok, la Chine, grâce Numbi, comme on a amené. Dans le lobby, grâce à ça, ma bébé ne peut pas avoir sainteté. Bon, il n'a pas de tissé. Nous avons un symbole de songi, ça m'a moulopo. Songi à marraine. Donc, bon, là, tu sais, grâce à le quoi, yende, te, bon, suis, binomoko, bon, comment tu camarade à grâce par complexe na binomoko. Bon, Simir, Nicolas complexe, bon complexe, ça y est, avec un leader na bino, bon tiko wanga. Ah, t'as voyé les lots, pas nous déjà pas nous grâce à Bazali sous-souté, bon yé bisanga. Alina qui bino, obimana yé, baza. Eh, on construit bien attendez. Donc, ata boye lelo panzu likambuso eza tolobela mutu olobeli mutu esili bokomisa bo tekelo kwa bino ekiri nzika boboma libala ya grâce ba voice eza bino bolingi bose lave donc bino bolingi niyo bose lave donc bolati kazaka pembe Fivette na koti si ote pona makanga kosa la mutu makamute na mama bato boma libala grâce Fivette kombo les arate mais ba voice c'est ça ngai non ke munga kota lobi balinga ki ba ke kobeta grâce un jour grâce à cause ngam na sa grâce à ça émission moko pa essayer elo mo bongo ba camarade ne trinzika ba sepela raté de grâce à ça sope a ignorer bango nga grâce à ça ben nana maman bango nepsi grâce bon na groupe na WhatsApp s'excuser na groupe à WhatsApp grâce à ça nene nga bi elongolo loté protéger libala na yo parce que baza ba ninga na yo lelo okomi marié nyonso bakoloba sur yo bato bakondima ngo parce que bato bazotambola ensemble s'excuser par la bango elongolo loté grâce à s'excuser voice wana ya groupe ya WhatsApp entre les amis voice wana et se retrouva na réseaux sociaux pas mis dans la essai
Baboy yango, il va aller qui émission pas. C'est grâce pas de problème. Benga bango, yebisa bango, ozo yabo solo là en face. Benga bango, yebisa bango, Christa, bati shot ozo sombate, kaka ko commenter, kaka ko commenter, ozo bati shot ozo sombate, oh yo. Oh là là. Christa, comment on a besoin ma casse Christa. Nana ba passe, tu n'as pas 50 ans comme Christa changer. Christa comment on a besoin. Christa kambai, besoin Christa tu n'as pas 50 ans na ta mayo, suka mai yango ya kokela nana ba passe Christa. Moninga s'excuser dans groupe WhatsApp, besoin yango et se retrouver pas et c'est namida. Malgré ça, grâce à Zongenga, merci grâce kotala ngote yo batela libala na yo soki kende loba na bango ke ozomona bango s'excuser pas na bango en face likambo sila feza kitima Julia falobomba na motema mon ami Julie kitima feza kitima Juju Julia na ebisi gas eza prompté benga bango yebisa bango olingi omona bango en face bo solo là grâce pe ebisi ngaya nene ya pas de problème pourquoi ça mama be mayo kana ya moko e ndenge grâce abenga bango oboki ke mura lobi tant grâce abenga bango balingela ka ba beta e grâce à kenda ezaka na ndaba fivette à s'excuser quand même odia aboya excuse et ça ra kuto fivette na quand même odia baswanaka baswanaka siko ifaka sana apa musabino farata wa père ko wa nini abaluki isusu est-ce que ngami to sa kekiri po to na bilo ba moko ngaza au milieu na sanga na raté pona luka na oto mutama beto mabe ko to na ba passe divino tadira Christian tinde na $50 Christa 50 ka ibete kamana nga ozanyora M-Pesa na bien ngabo to kana tike to na loba moko ngana kana na batute poto na loba moko na loka na ngote il faut penser no farata bino mo kuma ba ninga ni par complexe pas ou t'es pas carré bozu botemi il faut ça bino peleke yo tu ni kampuni ni mwana yo nazoteka shisha na $15 mais essayez de mourir ou me l'ITM sous la semaine prochaine donc à partir de comment la Christa ndabinga ngane za bwe Christa kama na abo mwane ngana sanga na ngateo to yo kanito sa ika ngana yo kana na mutute ngala tonga raté na la vérité donc bino écrit nzika boti ko tsa kombo nanga so bolé kana ba émission na bino nde bo sali série ya émission ya koloba sikoyo Brian te bolo ya grâce que Brian les autres na vie à grâce da ba boyana de ba ke mariage na ngeza ki fac avec on y fac wa lo puta comme on y fac donc so boli bolo ya Brian bolo ya grâce na lingite na yoka kuna grâce kuta lobaki na nene de bebi grâce mbula banzo tonga mais na côté la na regarde so ça pour so côté na côté le so ina bina côté na côté le mutako yata ko isanga tene na o siko na côté ni été so ma si voix kenda na ko su o siko na côté ni été dans la vérité ndebo sa ba émission na bino leke chou ce qui parle de ça émission quand on a kata nga ce que attention on a finger grâce na ko tuna mutu permission te donc na lingité na kombo na nga so il boza pour grâce boza ba ninga na camarade grâce tenga na za ya pas grâce nuance nga naza yaya ya grâce naza camarade nete donc nde bosaki lisango na bino itokia na bino ntango ozala kosala baekebeleke ya kiboninga bobimisa kombo na nga
na limité kutu grâce à l'obaki na nene ya boy parce que grâce na belle vie nene est-ce que ça va ah grâce na belle vie ba tonga grâce na belle vie ba ne loko tonga te belle vie pas ça ça na reproche ok ko tonga pas grâce te akoloba na nga ndeti nga ko tonga grâce te na koloba na ye nakoloba pe na grâce te po bino bolingi nga na kota likambo to ça lokwa ekiri to nga pe na balukela ba bino ba ke ba bisi ka kende ko tonga nga pa grâce te bo sa ngo pe te lokwa ze loka lelo déjà boyebisanga déjà na tuna grâce na tindela bino même ba conversation de na tuna grâce na to so na grâce boli bo bimisango lokwa eloko sika na lobi na lingi te na bo na boy na bi ke na succès botika nga so tant grâce à skoka ki mbongo ani yo mbongo ani skoka ki mbongo ya likelemba tant na ko sele mission tu ne permission pas mutu te na sa ki pe ekiri na batu te donc bino pesa olibo lo bela grâce boza basi bwa baninga boti ko changa na yebisi bino na bo botika kochanga yi dole matumona ya bana funa botika kochanga mutu na mutu lobela grâce na likam na yo na limite kuna ne pepa ne nini tata Inès Wamuba mutu ba voice eza soki kaka nde bolinga bo contrôler kana be mission palo pour les quatre ils s'en fout ya osa ne ba view na e soki kaka bo contrôler ko changa na ye na ba voice nyoso a po ba sera ba TikTok ba za te lo ba TikTok ba ko sepele ba ko zo matière ba ko kata ndambu soki kaka yoki supu no kada pepepa na nefioka na ye na ba voice na yoka bino kaka kombo na nga na kwa na ba voice po mona ke na bino na grâce mutaza parfaite azate bo ma libala ye ekiri ndika bo jalousaka libala na ye na ebe o tike ekiri ndika bo jalousaka libala grâce ba voice c'est ça olingi bo wangana oh grâce à Batsane ba zéro na makambo na ye ana $100 avec ba za $1000 mais bino bo jalousaka mo par complexe bo jalousa libane bo tiko kosa bo jalousaka ngo Maureen Bola ba jalousa ka libana na ye mani kazaka raison et saka grâce ka bato baso binelo wana ponga ndela zabo na poma mninga te mobali ne a draganga soki na bomba ngwa msupu na liba non comprendre tende boyo sa ngo ba live so be mission na comprendre te pour grâce à ça tu n'as pas douté quand ça pas douté a comment ya mobali ne mo boy a comment mobali yana azonga ya mobali yana boti rappelle comme belle vie déjà ton dimikas belle vie a marana grâce après quoi belle vie a dans la communauté grâce à la communauté bolo bana raté au catering a mourir comment ça en tout cas t'es en côté dans là il m'a tout mona il y a bana funa na limité tout dans la Jeko comme Lumba l'homme de 48 heures va voter en prison et Zalaté le seul politicien au hasard en prison peuple est voté Jeko Mulumba 48 heures Nicolo pas fatigué Maureen Bola quand tu es Likambo pas fatigué ba opposant babina yebiso glisser na yo peuple sengi glissement pas fatigué likambo nini ozoboya glissement baninga baza prêté pas fatigué peuple sengi glissement glisser ata une année pas fatigué eloko nini oboya glissement ba opposant baza prêté
kolanda te baza bana na yo munoko bazala kotia tolingi ata glissement un jour te opposant asengi glissement bafati glisse baopposant baza prêt te mpo na élection tokomi kobondela yo mpo glisse bafati glisse ko s'il te plaît mpo sikoyo fayo losuka wana aboya badepute bapaki otika candidature sikoyo ye moko aolingaki ekotika me moakende te mpo badepute bakenda te bafaci glisse tosengi glissement papa lobaka le peuple d'abord biso mpe peuple tosengi glissement donc tante Joël azawa Christa tante Joël bonjour tante Kala Christa moi tante Gloria Kendak papa tu glissé fallu leur apprêter l'imbisaï papa n'a pas qu'il est peuple d'abord fallu leur faire partie d'un peuple ton Seigneur glissement parce que ouais pas fatigué comme c'est la bise au peuple un message ton Seigneur glissé attends il a pas fatigué élection de comme dans ma casse comment c'est cette élection tante Joël bonjour non mon yo je suis très ravie tante Joël la Christa très douce pas fatigué peuple sengi glissement les opposants baza prêté ngana kota kanyo so boibite ba opposants baza prêté pas fatigué glissement glisser pas fatigué fallu la kokeneke donc na comme la souka et là quand on a loba ekiri nzika bo bimisa kombo na monoko na bino batu nyonso bwana kwa ma grâce bo bimisa kombo na ngana monoko na bino na bien batu nyonso bwana kwa bo s'assumer wana kwa ma grâce lobe la grâce ko tchanga te nga déjà na linga bato bazaka te so abeba ina mutu okomo benda ba yo yaka to sangana nga sangana na mutu te oza kwa ma grâce loba la grâce. Je vais très bien tante Joël. Osons encore ma grâce, la belle grâce. Nous avons un comportement de son bébé na mutu na ye. Christa au moins écoute na nyo alobaka na obo na mona muza koza lâche. Bobi misa kombo na nga. Bon non la ba kombo na bo. Ya bibi shi masiki, boni basango ya ni masiki. Bobi misa kombo na nga. Na limite, on peut faire un exemple. Oh, grâce à tout à ton mari, il est à vous. Bana, on va un exemple. Bon, tigana. Ce qui nous a posé la grâce, n'a pas fait intervention à Moutouté, n'a pas bien à Moutouté. Donc, bino pe. Bon, c'est la grâce de l'émission Sanga. Na limite, la commune, n'a beau. Tout ça, n'a été. Tout c'est respecté mutuellement. Nanga comportement na tenga nanga comportement na te botika belle vie soka bimaka na grâce eza vie na bango boza bande kwa belle vie te boza bande kwa grâce te boloba na pena bango te nini yango waka na bala kaka nyonso belle vie aza papa mama ya bino ni en quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? Beaucoup d'aller faire. Beaucoup d'aller faire. On a pas l'inga matamité ma bête le quoi bino. Botika, bon na ma mission à bino pe. Bon bimi ça combat belle vie. Bino, bon la grâce te. Bon la grâce. Appelle-moi Benza Christana 50 bande ko camarade na Christa za azala bozui azala mokonzi Christa na maya suka yango Christa ndenga solo mai na biso suka yango Christa tinera sera sa M-Pesa azo le numéro sera sa M-Pesa Christa kamba to mai na metanga mai na suka yango donc bobi misa komba belle vie bosa na bino sans belle vie boko kokate. Pour ceux qui vont tanguer comme moi, belle vite pour voter la maté. Na moni kuna, ma tame mamine na barezi. Yépe. Oh, grâce, vous avez la carte, il bodo, pour cliquer barezi, pour il bodo qui est koye bisa belle vie. Y'a un pino comme belle vie, comme nous soukal na munoko.
belle vie. Bon temps matin. Beaucoup de ça si là. Mams. On a si la vie folle pour que ça la décider. Mais beaucoup de ça si laisser dans carte faut finir la belle vie. Ngai. Ce qui ici la salle. Ngai c'est clair et net. Entre si la belle vie. Le choix est clair pour moi. C'est belle vie. Non, pas la Simon qui n'en réfléchit. Elle pas entre une sœur et une amie. Le choix est clair. Non, pour la belle vie. Mais ceux qui si là, à soi n'a péchant. N'a pas pas si là. Ton péchant à ton ganga. Péchant à ton ganga. Donc, Bobby, ça comme pas belle vie. Donc, je vous aime. Ceux qui ont mon niveau continuer à la live, bien écrire zika. Na koye grâce à ça moi ma bébé ne peut pas ma bébé va complexer, bon complexer grâce. Ceux qui kaka bien écrire zika bon tout ça qui me na bon ça no émission et bino. Ceux qui me na combo na nga moi mo lo songi marraine moi ya songi. Pour moi marraine, on peut si filleul na yo perika tia jour à mariage. Mais bah YouTube baby que Peric pendant grâce à qui joue à cousimé na et ça moi mon lobo. Yo grâce les qui nangai. Soko et bisaka na ngana linga te ko zo moi mon lobo marin. Moi mon lobo papa libala Caleb na mami na chat. Moi mon lobo. Papa libala peier na mai ki kalambai. Papa libala na pandu. Bazo marin. Maman boy. Bazo marin te pour na mbongo. Bazo marin te pour la tante no mona mobile ne ba kanga photo. Na éviter Rosny Ngwanza. Elle se aussi, les gars posent à Wario. Mais quand on a peine si yaya, est-ce que vous avez un lobby dans le monde yaya? Parce qu'on a marraine, pour libérer un débat, le bras, sur ton côté, mais ça va haut et les bas. Ngana menacé bango te kamwa balo baba sa bémission na bango ngai na boyinde baya nene ya grâce à tonga kiyo grâce à tonga nga lelo te grâce à tout ça makambo na la bouche autorisée si la maman de bon la maman ndai na ngabo aswa ça soit manquer respect nga pe na yena répondre pour ngai ne nzabo na ko banga la maman te mais la maman merci na mona ko au présentant nga ba condoléances merci la maman soit ina pour la grâce pour mais bon grâce ma mona nga soit ça la maman à cause de la maman mais la maman en disant grâce à ina nga kutama na kota réseaux sociaux na kota pe réseaux sociaux à contrôler kana ko ina na ba empêcher y péter donc obligé peut-être na to croire non mais ce qui grâce à ton nga na za comportement ce qui me donne comme na mabe poser la tebo be bana mutu wana po yo yebisa ke aloba ka boy loba na tango alobi tango boza en froid to bo bebani yo yebisa pourquoi tout ce temps yebisa ngate surtout que likamba bango ba sala wana déjà ba yebisa nga bango wana déjà na tuna grâce na tina bango ba preuve ndena soli na grâce boya siko bimisango lelo lokolo loko moko boye nene ya pour to zana yebisa oyeba boye ne bosa mo lokolo likamo besoin apprendre ngonga lelo alors que ça likambu ya 2 ans passés déjà boye bisanga déjà boye bi ba réponse nango koto wana ndenga na bo ce qui va recevoir la grâce n'a pas la grâce émission oh et ça matière rien so matière est au salaka mais bon mandaté que nene a tout grâce à l'obaka wana ndenga na bo ma grâce à l'obaka bo gardango pourtant grâce à ça l'obango tozaka bien na bino bozaka bien na grâce bo ebisa ngate bozaki abobeba na po yebisanga déjà pe boyebisanga bozwa na pesa bino pe ba réponse nango na pesa to réponse na so na grâce à carton na tindeli bino siko ndeti lelo nene grâce à l'obaki na yo e uti wa ngana bona kombo nanga ngainde na bo côté wana ngana bo to ba ke bo to ba ke grâce e kuluzu ngate donc grâce à Koulouz ensemble était na boy n'est c'est une vérité na bo ce qui n'a ni na pour ça finir grâce ou non non y a pas mon na fini grâce en plus na pour ça finir grâce na finir réseaux sociaux na ko benga na grâce na to na numéro a combien de temps maman ko fani pour grâce à maman biso na ko benga na fingi so pe na pour ça émission na réseaux sociaux
nakoya kosala émission na réseaux sociaux mais nga na boy ndebo sanisanga esa lokola tozo sangana po to ko attaquer grâce nga na boy eloko na lingi te bo sangana nga te po bo attaquer grâce na bona kombo na nga na tsepa mai na munoko te bon attaquer ça bike ya le ne ayiba kinga mais déjà le moment yibi na réseaux sociaux so eso qui grâce à lobby esa ka mama solo dans le moment yibi bana yiba dongo na bisili ebungi ndenge nini na wanga na nzambe siko ko boyo yebisanga po grâce to bevi batonga ngamba mo shosho na ngaza nga pesa live bongo te nga pesa live songa lingi so ina pesa live songa na baba ya bevi you na grâce pour you know we mo kenta nga kenda classe s'il vous plaît na sala makambu selonga na sala makambu selonga tuté bo finga grâce bino moko autant bo cha kombo na zo comprendre te bozo tira kombo na ngani elo na zo comprendre te bozo tira kombo na nga net nini bo tira kombo na manke belbi te ponde bo tira kombo na pona la manke belbi ke belbi zo to na grâce e belbi ba ta to na grâce to aka ba leki net bana ku batonga papa ba ngo batombi mama ba ngam ba biso ba sentanga mama biso obenga ba téléphone allo oyo kite ba sente nene ana zeni eseni tant que conscience na mo mi ke ngam ba vito sika sa copte na tuna pe belvi ayebi ko nto mongote bo yebi pe ke na tuna ka belvi siko yo ndebo ya na bolelo na 2023 na août septembre no ya kata ila maman de mon fils no ya t-shirt na ya noir yete ki osomba kena boutique osomba bilo na ba passe ko osomba parce que kitoko eza ndro ya mbavu na rodela ko bina banda na finga belvi non finga belvité belvi za parfaite mais bola ma belvi na vie na ngani ne na mabe na ye en tout cas bola na eza ebele et ko empêcher nga na finga ye po bolam ne eganga pona balance ko tonga wana obi obi bisanga ke belva tonginga eze lokote donc na bon na boyi na motema moko na na bo les cas les après-midi ko somba do ya kata na bo nga na bo donc bandeko na comme na suka en passant ba t-shirt à tout noir les autres côté ça million te boka tete pour notre t-shirt $10 te les autres va rester pa ba boutique minene au moins ba t-shirt que ça n'a jamais 5 ndenge mo za ka MC limité MC limoko MC limité 3 et ça va rester ba boutique au moins ça coton et ça million te na bo penza écrit ndika na boy tout ça va bien na bo comprendre na ba live na bino ba ni na bino na bo bye bye. Finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.